Tango yango yo Tango molimo Tango mafuta Tango bikamwa Amina sembola loboko Amina sembola loboko Bandeko ya chaîne abiso Océan du Congo et Balemonene bisika boza mokili mobimba nzambe apambola bino pe balandi ya émission na biso critiquer nzambe apambola bino bisika bozali vraiment nzambe apambola biso makasi parce que aza nzambe tozozanga te kopesa ye lokumu. Merci tokozanga te koloba merci et pas il y a parrain to partenaire privé ya émission oyo mawete ya barita ya ba mawete on a zobenga mikolo la femme double, la femme puissante la baxi moi kombo na na chel na sima kombo nesa zu à terre mawete wa barita lompinga mama bisiko zali nzamba pambola yo boboto na yo misala na yo ezomona bolamu famille diki nyonso bazana kati na Kinshasa nzambe apambola bino eve na famille diki nyonso bazali awa nzambe apambola bino bolingo sola famille angolati bino boye otiki mawete atikali mawete bazali komi sentinelle okengela bandaku la pote po libota ba nzambe apambola yo mawete wa barita rita yaba mawete na pakisi moi convoquer ndam na baki muta ko luko na problème a olotanga 5 fois mawete wa barita lo mpinga nzambe apambola yo et de tous les temps mon frère propre mon frère dissant oya zo salanga nazala ndenge na zana ngolu na nzambe mon frère Foska Dikese nene na mobali na ye ana na mobali na ye kato na mobali na ye bisika bozali ya mwasi na bana biso na inana biso to ana adresse to ne pas na biso do to na biso na poto bakoba lelo poto ekwei biso to ana adresse mais yo ta musibo te kaka pokende tambe azala yo bisika bozali Foska Dikese na mama na bana nzambe a pambola biso na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé, lelo toza na émission moko ya pasi makasi na lalité ndaki ndaku na 5h n'habite soki 5h soki nini pour okende kosolola pe kosala makambo lokola bomesano tozwa analyste oyo bolobaki no papa azoloba malamu tozalaka toujours na ye mon frère Guy Saya papa analyste. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Vraiment bandeko bazo tinda bamote beye kolobaki no kozwa koloba penza malamu nzambe apambola yo na baanalyste. Maman Océan nzambe apambola o place ozali lelo tozobeta lisolo ya couple moko naebite libala vraiment naebite libala ezwa place nini na bavi ya bato libala tozana lisolo ya couple moko oyo lelo bakabwani na 5h awa nazalaki na mwasi papa lisolo avi na ngai yango topesi mwana mwasi wana kombo ya Esther mobali na ye topesi ye kombo ya Paulin babalani
mobali azalaka na ngambu ya makala, mwasi azalaka na ngaba. Babalani wana mobali azalaki chauffeur ya yaya na ye, azalaki procureur de la République. Baye babalani na église, mwasi azalaki trop jeune. Les ma passe ma casse pour le solo de Kolangay. En tout cas, vous gardez l'émotion. Baye, babalani, baboti, banamisato. Il y a 12 ans, il y a 7 ans, Oyo, Yasuka, Azana 3 ans. Bavandi mobali ndenge za chauffeur ya na parquet na grande instance asombi lupangu quelque part na ba nouvelle cité eza na Kinshasa awa asombi lupangu batongi azocha courant pe mai et ko arrivé que ya mobali ya beteli ndeko na ye comme kaka ndenge oleki azalaka toujours chauffeur na ye alongoli ye atie ye na mosala moko ya bien, atie ye adjoint ya chef ya bamécanicien entreprise mwa monene na kati na ville a. Bien-aimé, mobali akomi na mbongo ebele akekutana na fille moko balingani na fille wana. Nalobi mobali wana babalana na mwasi na ye apredota ye adote ye basali civil to bénir bango l'église. Ngayo naloba nazalaki wana lokola moko ya membre ya collège ya bato ba bénir bana wana. Ayo kutana na fille moko balingani na fille wana. Tangu balingani na fille wana, mobali mwasi akende kota ba parents ayambi ba prophète baye babandi kosambela basopi mafuta basopi mai balobi na ndako nawa mwasi na yo aza ndoki, mwasi na yo soko tika ndengwana abomi yo na bana. Bien-aimé yo kanga malamu eleki 2 jours mobali aloti ndoto ke mwasi na yazo fine na kingo. Oh my God. Bala moko makambo ba prophète balobelaki yeye na mutu. Ah bien, c'est vrai. Mwasi azando. Mobali aboyi mwasi. Lokola azalaka na ba possibilité na ye azalaka partenaire numéro 1 ya église, chef à protocole église, protocole à pasteur akomi mingi. Asundoli mwasi na ye na ndako akei kopredote mwasi wana mususu bavandi kuna asundoli mwasi na bana na ye. Landa makambo nazoba asundoli kosundolo asabote atiki mwasi na bana ne misatu na ndako oyo asomba kuna oyo abandaki kotongezaki na cheve ma ezate courant ezate bana bamesaka na TV bamesaka na nini bana babeli mayandi tata 4 ans dira apesaka mwasi ata eloko te
akipaka bana te akendaka na ndako kuna te bandeko na yende soka lingi pona mwasi na bana aye atiki mbongo epa tata na ye ou bien mama nde bakamati apesi bana bake kotikela mwasi kuna 4 ans mwasi amonaka na mobali te asolaka na mobali te baza abolingo na mobali te mobali na 4 ans wana akenda kopredote mwasi bapaster babengi ye basola bipaster baprofete bebisayenga mwasi oyo aza ndo epuis na lota na butu afinanga kingi bemeli na ido place nazalaki lelo muye nalobi nzambe oza wapi mpo nayebi couple wana nga naza parmi bato bapambola libala wana mwasi abi ok ça va 4 ans boye kovanda boye eza insécurité abengi mobali abino yaka lokwa nyonso obali tokabwa na mbone difor azwi biloko nde mobali azwi mutuka ye azwi na biloko aketika ye epai ya mama na bango o mwana mwasi wana aza orpheline de père ye moto atikalaki lokola yaya asungaka mpe mwa deleki na libala yango mpe mobali abi ekufi bana misato mobali akipaka bana te mwasi ake kofunda na mosala mobali akamati $200 alobi soit $200 lukela bana na nga ndako kofanda non aussi longtemps lupango ezali mpona nini okobongisa biso lupango te tozonga o non ndako tosi toboyani mobali ya na nsima mwasi ayiba livre achangea livre akamata baneve na ye atya bango mobali ayebisi mwasi abi soki okobala bala na ye mwasi wana nde abengi ngai alobi papa loba makambo alobi na kotanga bakombo na bino mpona respect ya déontologie alobi asani 4 ans libanda kuna ya ndako na bango 2 ans yango mobali akoma soki aye na mutuka na ye atemi ta mosusu na kwe ube na liboso na place mama bango afutelaka ndako yango apesi mwasi ma mbongo yango $20 bolia na bana pendant 5 jours na Kinshasa mwasi abi papa tosola bapaster basali nyonso eloko te lelo nazoloba ngai nauti kobenge na ntongo mpasi ombai azala respect na ngai na okutani na 13-14 mais mwasi alobi na ngai alingi afunda mobali siko na parke babalanaki na communauté de bien bakabola biloko ou bien akende ofunda mobali na mosala balongola ye na mosala. Ma fille chérie Glody nani alobaki ke Glody akozala na Belgique te Belgique déjà c'est quoi parce que Glody c'est à côté Sylvie Tumba okolobani na likambo Maman Cécile na l'homme la femme sage Maman Janine Kazati Maman na TTTJ mon oncle Nitungolo Moussakoli Michel mon frère Alain encore ya Soleil maman Nangaï Mami Meza ma sœur Jolie Kieti maman Nanga Chantal Fitina maman Nanga Blandine Ndwa bolobi nini ya likambo afunda mobali na musala ou bien funda na parquet pour ceux qui na musala kombo eza na livre ti lelo eza kombo a mwasi même deuxième femme wana na benga kombo na éviter maman wana a comme un avantage nikolo ya moi ça c'est décidé ou bien
afunda la justice. Alobi, papa, ce qui n'a qu'à funda, nga o mobola, yaza na mbongo, ako corrompre kaka. Nazwe bate nasala nini. Mawete wa barita. To sunga mama o. Papa analyste. Oloki disolo ya mama o. Olobi. Ouais, bande ko balandi ndenge présentateur auti koloba. Soki kolandi disolo na bokebi nyonso. Pour ngai eloko liboso na koloba na ezali problème ya ba prophète. Parce que des autres côtés bandi nanu et pas ya ba prophète. Ba prophète nde ba eko yebisa mobali ke mwasi na ye azamdo. Mobali kolala e kolota mwasi na ye. Donc ba ngona bazana à la base ya makambo wana. Mais pour na ko pesa conseil pas ya mwasi selon ngai na monique mwasi kolongola mosala mobali na mosala eza pour bakisa passe kolo ya passe. Mais bana ki parabana te papa. Oui, ça c'est bien. Lelo mabe koza la mobali a koza la crédit. Mais au fur et à mesure, peut-être ma wife koya. Chef à protocole église. Partenaire numéro 1 église papa. Ouais, il faut autant la lème sur mobile faire zambouté, mobile la zambouté. Mais ko kende ko funda. Pour na ngala moni ko bebisi le musala ezamala mo. Ceux qui moi si ça ba démarche moi ça ko ko sala, ezande ke akende de ko funda na parquet pour bakabula babi. Na mariage ba signa qui connecté de bien. Donc normalement a okende ko funda pour ba partager ba biloko pour et permettre hier à s'occuper na bana comme mobala comme responsable à tokaka bana. Siko papa soka fundi na parquet ba biango ndenge azovile na mwasi wana mususu. Mbasoki ya biloko. Tout est-ce que compter quand na kati kuna po to e ko tandenge ni. Bon, juridiquement parlant, l'État est dit moi soit dans le pour abali officiellement te ba commis na communauté. Aussi longtemps il y a moi soit est-ce que ça déjà divorce? Non. Donc avant même que ba kabula il faut pas entamer dans une procédure. Il y a divorce. Ce qui va salir divorce et en ce moment-là moi si quoi pour déclarer ma partager ma bureau. De moi suis là avant ni comme étiquette. Quand bien même les autres des autres dans la couple là-bas. Donc c'est un peu ça. Moi si afuna mbana musalate afuna na même on a parquet avant pas même on a parquet il faut interpeller mon bali ba ça le divorce et en ce moment-là ni ba ko ba ni partager ba. Papa, ikambo eza pasi na mutema papa. Mama wana na tongo 5h à lelo na kitambala kaka na mutu jeune fille na komi de lokwa mukolo. Azolela na ti ya bana na tongo metata za na mituka. Ouais. Na dit que plupart ya ba couple ba signé ba sala ba perdante qui ba souffrir mingi na bana. Ba papa biso to zalete na moi sans foutis mon biso les jours de noyer. Voilà tout à la souci maman minité. Mais ezaka ke mobali yazo ngala na mutema de papa a raisonné ning ba sala kana on est bandé na moi sina peut-être moi mawana ko ya. Ouais ba ay ba responsabilité à l'obotana quoi. Tata mais yo bo sambela ka likambo ya bino ya ba prophète na mboka ngwa Kinshasa eza nini ya ngonde makambo ya ngonde makambo de ba prophète bazo boma ba famille bazo boma mabala donc bazo tala intérêt o ya bango soki abeti oloko moko boue abi que non na simana yango ya mabobi na kozoma tete or azoye bate conséquence nini koye après azoye bate conséquence nini koye parce que yo lobby Badiana ozolo bake anzambe frère nanga putu monza nzamba pambola yo tokoyeba bango na tango ya suka voilà comment c'est fait yo ovandi o bazo sala nzambe bazali yo ovandi ozolo ba makambo o ezabongo charnel ozo comprendre ba tiki molimo ba koti na musumu yo bande ko nanga tokemba na ba prophétie tolobi te ke basala nzambe nyoso bazama be non ba prophète nyoso bazama be non prophète tu vas aussi l'ensemble bazali mais le lot est commis mutuka lukamolo il faut prophète boke ngomba pour moi la makambo ezole kaka frère la lobby nzamba lobby frère nzamba lobby biso pe comme toza ba ignorant de bible ezolo ba mon peuple périt par manque de connaissances voilà donc le lot tozo sosolata ya malamu ya wapi ya mabe ya wapi donc de se donner beaucoup plus na ba prophète na ba pasteur na yepe mubali ngana yebi mwana wana malamu pasteur na ye. Est-ce que le pasteur ne peut jamais s'imposer?
Ok. Mais bon, faiblesse moko eza na ba église eza ni. Lelo soki mutu moko aza partenaire l'église. A soutenir l'église. Mongo nini tout. Oyi que pasteur comme un faible devant toi. Même à ça la mabe pasteur moi le banner zata zotanga so na lobi na mabe makambo na ote ya toucher ye ako ki l'église. Ça perd l'église. Et on va pasteur ba koma quand même na ba réserve. Pour la couper ça va conseiller à Bakabongo. Pour la sanctionner Bakabongo. Donc passer à Zobanga à Robungi Sampate. C'est ça le problème. Pour l'église, on a si voilà comme ta somme à la semaine, ceux qui sentent baby il y a sommi, ceux qui bafent il y a sommi, transport à passer kakaye. Mais si quoi au moins si n'a pas na misa toi na papa temo. On peut dire que ça télé na kaka. Rôle ce que l'église des amis. Rôle l'église ce que les amis. Pourquoi parce qu'on a toujours mouti oyo azana makoki. Or, pasteur en tant qu'homme de Dieu, il faut aller pour interpeller mon bal. Pour mon bal, il va charge. Bon, ça va. Ce que moi qui au cocateur, vous charge à cocateur, mon bal normalement, pasteur, asuna quand même en attendant que ba monsama kamba suna libota. Mais moi na bato, maman ya bato, azo telinga na yela bana. Donc quelque part, l'église est plus sunga bato vraiment. C'est ça le problème. Bazola ne bentera. Fariana ma fille, Fariana ma bénédiction. Olobini ni moi nanga mwasi. Afunda na parquet, toi kenda funda na musala, balongola, muvale musala. Claude Kassongo Montana. Yozaliao, Jean-Béni de Bokassa. Oui bien sengo makasi ya komona couple Miki. Parmi baningo tokola na bango na lemba po biso bana lemba kwa. Parmi baninga tokola bango ba oto salaka na ba petit chéri na biso ti lelo bazalika Mimi na Miki. Isika bozana mboka Belgique nzambe apambola bino. Babokilo na maman Vicky, maman Hélène, maman Georgine nzambe apambola bino. Qui vous a dit que Glody a konyata mabele à Belgique te? Mamour na kati na Angola. Famille Saya Mobimba. Kuluta Baleki. Yaswaze. Mama Abana. Suka. Soko za bokilo aboy. Ovanda kimia. Elengi wapi wana. De tous les temps. Mawete Abarita. Ebika na système, c'est mon peuple qui. C'est peuple mon nom de les lèvres. Elle est éloignée de moi. Maman Lili Saya, ma femme, 24 ans de mariage. Nzamba Zalanayo, Apambolayo. Famille Ompinga Nyoso Bakuku, Ambote Belé. L'unique fille de son père. L'unique fille de son père. L'unique fille de son père. Tolo Banini. Libangane Yaka Malembe. Bolukelangaye. Bolukelangaye. L'unique fille de son père. Bon Matabo Kita. Bolukelangaye. Madame Boluka Esther Lompinga Isiko Zali Nzambe apambola batela yo ma fille bandeko na ngai Fariana Yaya Baleki Bolobinini papa na ngai eza pasi po bazotia biso tango mais lisolo salinga vraiment pasi makasi na éviter oko opesa mbote na bato balanda ngai. Ouais, en tout cas la charité de notre na yebi que ça libota mo libota ça famille ça mbote famille mbote sans oublier famille au pays on a le va toujours mettre fois nous à la peine on mo ko na quatre mboka net yo ba bengi mais c'est l'idée le pinda mon pasteur ezango parce que toujours bengi toujours ma part sociale et na ko pesa na France Octavie Mongolanga mbote belé félicite le monde et sur mot de belé dans sur famille ça na Angola ba moto ya bino ba na Kenga mamoni Clotembe donc ya bino merci Nzambe a pambola bino bisika bozali ya soleil ya ngai Gérard Nzetima ba Gérard mon ami personnel bana nyonso sonabata le président Mavembo bana nyonso sonabata koto bana nyonso Madiba bana nyonso Mbanza Ngungu bana nyonso sonabata Kinshasa mokonzi Fifi na Ntundi respect makasi Nzambe pambola bino Fariana
tomonani na kombo na Yesu Kristo. Bayo.